Yesu kumamba kumama mwana na Nzambe kumama ayaya kumama Yesu yango moni na détesta ovi nanga mobimba yango na yina yo na monoki ozaki porte malheur pour na ngai oyaka na vie nanga pour détruire vie na ngai nazakata na graine na bolingo na ote kumama Yesu kumamba kumama mwana na Nzambe oh toi maman natata masana maman kotambola kaka bokotambola botu ozomona ndenge toza fo toza na esika moko na ndako fo tambola kaka bongo oluka nzala ezaka na ndako recherche balangage yokomi na ngona balangage vulgaire nini yo ningo olata wana servi ya yabe maman Dati, ça va. Nazou Zelabino, enfin j'attendais Dati, ce qu'elle avait dit parce que je dois sortir. Dati, Dati m'a comme maman, pardon, maman. Pardon. Maman, ni misanga na kozi la ya makambu. Yenga viole na yenga te maman. Pardon, Yeni misanga ya nangai. Dai mete kutende nangai. Buta maman moko ya. Donc je vois les mamans et bizarre koza mwana ye. Nga passe. Na bizarre pe vérité bosa maman boni bizanga maman. Boni bizanga ya nangai. Boni bizanga pardon. Pardon maman. Maman pardon maman. Je crois que je pense que Nganaye Toyebi que c'est Toyebi depuis que ça le Kuta. Hey! Mais ma maison ne peut pas continuer à rester dans ces rythmes de confession et confession. Dorénavant. Tata, moi, sitôt, maman, je ne sais pas qui tu es. Prends tes clics et tes claques. À mon retour, je vais voir personne ici. Libérez-moi le Koweït. Ainsi est ma décision. Pardon, Nalela Nalikamboyu. Nalela Boutoupé Moi. J'ai dit, j'ai imploré, j'ai demandé. Naleli Nobi, je n'ai jamais touché, je ne peux jamais faire ça. S'il vous plaît, frère. Et tout ça a causé à ce qu'on a trouvé ma peine. Je suis passé pour un violeur. Que je ne trouve personne dans ma maison. Personne. Yo tata moi si ce peut maman. Prends tout ça. Évacuez. Merci. Ah, merci. Si quand on va avec les crocodiles, ah, on est sur le papa. Boété. Fallait n'ailleurs depuis hier. Mais il était pour moi important d'endosser un peu le choc. Parce que c'est plus fort que moi. Maman. Ce qu'il est l'eau au Bouti par exemple. Quel traitement vas-tu réserver à ton fils ou à ta fille? La chose. Posa que tout le monde a un petit peu. Le coup, toutes les questions, tout le bagage. Mais tel traitement, il y a le coup là, domestique là. Il y a le rôle domestique, les yeux au moins.
na traité mabe na koti oyo baklasse po ata soki papa apropose ngai soki naboyaki na ngai naboya parce que naza maîtresse ya ndako me nayambi yo lokola mama na yo napesi yo oyo lelo d'accord tozali c'est que soki nzambe apesi ngai bana mosusu bakoya na nsima lokola baleki na yo na otraité bango ta mosusu plus ke yo po baoza mpenza bano babimi na motoko na ngai na osala bango mabe te et pourquoi poser la question? Parce que je viens enfin de découvrir ma mère biologique. Oui, je le pensais que n'a pas fait là mes parents. Papa, maman. Moi, sur Nyokolanga pendant beaucoup des années. Moi, sur naïba toujours kaza de quoi papa nangai. Moi, sur na benga ka tata moi si. Tata moi si moi. C'est bien elle, ma mère. Anyokoli ngai pembeni ya boma ngai. Bao nazokanisa baza cousin cousine. Réellement baza frère et sœur. Siko asala bongo pona nini parce que yo za mwana na ye anyokoli yo atangisi yo te atangisi soit disant ba cousin na yo wana mais ba frère na yo propre amisi tanfu oh bien ne m'a pas désiré. Elle fit violer. Quoi? Par la suite, Azwa Izemi. Oui. Son père ne voulait plus d'elle. Elle s'est cascadée. Son père ne voulait plus d'elle. Izemi à Sony à Sali comme toutes les filles à Luka avorté. Démarche on est invité, elle s'est évanouie un jour et je dirais une personne de bonne foi, une dame à Lokotie Nanzela a même mis un hôpital à Pékissie pour avorter parce que à mon avis avortement ils a risque dangereuse. En tout cas, elle peut retrouver le monsieur à Viola qui était, donc elle ne savait pas à qui, auprès de qui se confier. Du coup, elle a trouvé refuge et pas il y a cette dame là, Zemekoli, Nabotami, dans le lengo il fallait Nabotama, Nabandiokola. Moto azaki ndeko na été camarade te azui soin na ngai na yaye. Et un jour elle s'est promenée avec moi, cette dame, cette dernière d'ailleurs, et en traversant la rue Batouti. Non. Et sur place elle est morte. Seigneur Jésus. Après la famille de la défunte, baye babenganie nangai.
Oui. C'est comme ça que je suis passé d'un garçon à la représentation de la malédiction, au prototype de tout le malheur. C'est comme ça qu'elle m'a haï. Et quand elle a rencontré le père de ma soeur et de mon frère, elle n'a justement pas souhaité qu'on présente le quoi moi naïe. À se présenter le quoi moi naïe de connaître à mobile, c'était pour cacher mon identité. Et c'est comme ça que j'ai grandi, tout en sachant qu'elle n'est pas ma mère, elle est ma tante. Mais ce qui me pétrifie, c'est que je suis resté 9 mois dans son ventre. Ce qu'elle mangeait, c'est ce que je mangeais. Ce qu'elle buvait, c'est aussi ce que je buvais. Nous nous sommes séparés à ma sortie et à ma cordon ombilical. Et comment cela pouvait ne pas m'aimer comme ça? Elle m'a fait souffrir. J'ai connu tellement de peine. Il n'y avait même pas d'indice que c'était elle, ma mère. Elle ne m'a pas envoyé à l'école. Elle ne m'a pas donné une chance d'émerger. Je n'ai jamais senti l'odeur d'une chose. C'était tellement fort. Et pourtant, je ne l'avais pas voulu. Je n'ai pas souhaité que ces messieurs aient violé. Je suis innocent, quand même que je n'étais pas désiré. Je suis venu au monde seul comme ça. C'est comme si Dieu m'a mis dans un pétrin, m'a placé dans un cul-de-sac. Pourquoi tout ça pouvait m'arriver? Je ne suis pas différent de ces garçons Bakolina Béni, là où ça bouille à tout moment. On a connu la même réalité. Yaya. Cette femme qui m'a fait souffrir n'est rien d'autre que ma mère. D'Acosta. Je suis choqué. Je n'ai plus les coups de la vie. Qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que je représente, maman? De telles blessures. Yaya. Nenda repenser à moi. Passé na yo ese leki na ngo. Nza masingi lelo oyebi vérité, oyebi maman na yo. Ata salon ma bien mais déjà ya koleka. Même sous bazan na chance. Aïe bien tel ongia violeur. Regarde, moi je suis le fou de ta méchanceté. Non, tout ça n'a pas ça dans le côté. Pour ça, tu as un lelo et ça, oh yo zali. Mais na limite que mutu penda takuto o kasha vérité moko bona motema na oké ozala maman ya mutu okoza motema mabeti na point wana te moment que la zana raison za boy tata mosana kota ndo parce que a souffra mono o mondiongo yaya toke to bimisha nda akola na ata butu elo ko lala wana te pour aza sorcière aza docteur coach nebi niveau ni na ko tia été akoza maman mutu te moi mosa ko bota te. Jamais. On a coûté la supporter, t'es quand même te supporter. Oui, à Obimanda Kouana. Les lois courage, j'aurais pu que ça, moi, n'est pas mon bongi. À mon bongi, comme il moutou. Comme il a ndaku ya, koko tia moutou, mais banou ya soki bana, oh, tangi saki. Oh, tchaki bango, mais maki bango, na tolo na e. Il fallait ça, bango, bongi, ça y est. Les lois courage, j'aurais pu te solo, yango, bon, bonga, bon, koufaka. Na souffrance, na balabalo, yozaki, bande kolala. So koufaka. Na souffrance na balabala mbulo betelo lali balabala keibo yaya asa mama na ote nzamba consolo na côté muso apesa nga lokola mama nga pe na yamba lokola mwana nga na obwaka ote soki ko bimise te nga ko bimise na ndaku wana olala buto lelo olala wana te ifo sa libanda asa mama te asa dinte ko bomba mwana 9 mois na libumu asa dinte ko concevoir bisinga somo komo ko uza mwana mabendengi wana. Vous voyez que vous êtes criminel, vous êtes un moko. Et le ko yo sali yo kose la mutuka bakata li kamuboy. Na finga mwana na bututu moy na tikate nzoka de mwana na ngali moko. Na lembate na ko finga ina maltraiter. Na pipi na mungo oyo ya ko bakisa. Mais mutu na zo maltraiter yana yo. Yana wa installer biso de loi 26 biso za yana yo. Vous êtes très dangereuse. Kanga na ko beta oningo saona. Posa nzoto nino zalaki nango. Baninga so bateka ya bango bakena ko tele na vide.
na ndako oyo kokosa na kabaka tanga nzoka ne provocatrice ezaki yo omelaka londo kasi atuni yo pe comme ça agité ndenge wana vala bima libanda oyo kokosela moninga likambo munene boyebi te lela pe yo leli nzoka ne yo moko mutu bandaki yango santoki Maman, vous êtes qui faut na maman, vous pouvez essayer de sauter que pour neza ya na biso. Vous essayer ngate pour ni fa. même si atana lobaki te. Oza fille légère, atuni yo. Oza mabe maman. Oui, naza ko encaisser kaka. Banana vana naza ko ntima kama bela ngai. Na lembi yango te naza ko ntima bakisation na nga, naza fautif. Bongo siko soki ezalaki ndeko na yo te. Donc ngoko salango, on peut ça so image mususu. C'est un ta côté lenga maman, vous limbisanga na. Donc satata muli atamuli satana on peut beaucoup ko sene makambo ndenge ni. Po azanga mnoka koloba. Satata muli satana nga monaki ndako ya kokota ya yo. Ou bien zaki ba bêtise na yo. Ma pardon maman. Ezama, bongo si ya sedaki. Papa, ça, je sais pas, moi c'est tout maman, comment l'appeler. Et elle c'est ma soeur ou cousine, je sais pas aussi. Dati, Seigneur Bango va camper parce que je ne sais pas rester dans une maison où il n'y a que de confession, que de confession. Aussi là, je sais que ça pourrait être très difficile pour toi. Oui, bah mon toi en face là. Et tel que Nazara, Nazomi yebali sous-souté, sur les aventures ni nous allons bosser problème nous au commun là. Pourquoi? Parce que pasteur a sénanga un jour. Le problème au Nazara non a katia ndapu na ngala katia foi na ngai. Oyo yebi da Costa. Ya Rosanga Kobota. Ce pasteur m'a dit un jour, il faut le casser là. Ne barati na le kila sila wapi. Papa, pourquoi? Oui, je vais arriver à Costa. Marukasi là partout. Je crois qu'il se embête à l'élo, il y a cela 30 ans passés. Mais il y a cela quelques années, depuis ce pasteur m'a dit que le problème n'a pas la solution. Et mon toit coupé sans la solution est bien ça sur la putain et mon chose elle bosse là. C'est là. C'est là sur une fille où on a connu quand on était encore trop jeune. Quoi? Trop jeune même. Elle était la plus belle de l'avenir. Même du quartier, je pourrais me permettre à l'Obayango. Et des places n'est pas assis là. Et après, problème, moi, comme il a un assis là, si la tigala son mon été. Mais problème, il papa nga na tika na yebiote. Et bien voilà. Nakolo banzambi nda sala na ndenge na ye. Parce qu'on est pas assis là, nous avons la famille moi passé. Azana la vie mon père bien té. Alors, c'est pasteur. Un jour, Dim Tarab Sanga qui m'a assis la fausse et assis la pardon. Oh. D'Acosta. Tel que Nazara, je suis obligé à aussi bien se me pardon. Nasi là, Nayo d'Acosta. Papa, ça n'a un peu je pense que mais je suis à la base, il y a mon mignon Suzolika. Mon mignon Suzolika Katiandako. Papa, c'est-à-dire si la non c'est nous pardonner. N'a pas été qu'un jour il comme boy. Parce que dans le Cameroun ça m'a assis là. Là où on a maintenu sur le gardé. Et dans l'occasion de Samaka, il fallait Salama et Salamaka. Comme la violence. Quoi? Papa, n'a-tu madame s'il te plaît? Oui. N'a-tu madame s'il te plaît? Même tout ça qui
Calme-toi, Sila, calme-toi. Est-ce que tu peux te calmer? Sila. Ça leur dit de truffer jusqu'à ces points. Jusqu'à ces points. Sila, les pardons, c'est une puissance qui libère. Sila. Sila. Voilà le résultat. Voilà. Pourquoi? Pourquoi détruire sa vie dans Gaï? Pourquoi? 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 Pourquoi la Salakioni de détruire vie dans Gaboy? La Salakioni. Pourquoi la Salakioni? Pourquoi? Pourquoi mon Kevin dans Gaï? Ça va, il est sur le télé, problème. Bon, là. Papa. Chérie. Des fois, tu partages un problème, il y a un moussala et un mot privé. Comment vous me l'avez dit? Teresa. C'est vrai, bon, mais la rôle est comme je suis fautif. Je sais que je suis fautif, c'est Teresa. Mais dans tout ça, vous devez savoir une chose que je t'aime beaucoup, Teresa. Et je t'aimerai toujours. Peu importe la situation, peu importe tout ce qui nous arrive. Dans tout cas, là, trouver une femme au colayote. Mais dans ma bémo, on a ça là. On a bombé là. Je sais. Chérie. Teresa. Nzoka d'accord ça zala mwana ba. Teresa. D'accord ça. D'accord ça va mon quoi zala d'accord. Ngapina ebate. Et Yobota. d'accord ça ndaza qui peut Yobota. Oui. Je vais t'expliquer chérie. D'accord ça peut être la cause ya ngana ote besoin mwana te. Quand j'étais encore trop jeune, il arrivera dans l'avenir il y avait une jeune fille on a tous en conscience te. La commatie n'a pas revu la fille. Place la fille à Kenda n'a ébatté. Après plusieurs années, après mariage na biso, n'a pas écouté un pasteur Moko. Et c'est pasteur qui me dira si tu veux concevoir tes nanda kumangai, c'est parce que la seule jeune fille mo mabé a souffert un problème on a un viol et coller la naine et ça là que ngano te besoin banati
Alors, Zela, on a Zela. le pardon. Zela. Depuis mariage na biso. Michel. Do yo yeba na oke ngande na bota kati oza cause. Et puis ozo tika maman na bino so ko finga nga na ndako. Ce n'était pas ça, Thérèse, s'il te plaît. Là vous avez le n'importe quoi. Ba kisi ni ba memelinga te a. Yo yebi ke poto obota te za yo. Mon mélange na motema. C'était prévu fona senga maman. Ah! Mais na lukai Oma! Thérèse, na lukai na bandingi na nga na tika. Motema mabe ya nini na sali o nini? Yo ni muto bota katenga na bota faut libérer no tanga na kenanga luka mobile na na bota bana. Thérèse, au salinga eloko te, tu as raison. Oma koza motema mabe. Mais tala comment ba circonstance ngoyaka. Tata mwasi dako sanda benga tata mwasi lobi to kazaka mama na ye. Azaka mama boya rapé ko ipsa dako sa kaza mama na ye. Parce que ningi dako c'est là na occasion on est viol alinga te ke dako sa ye ba ke yende mama na ye. Et le jour où azo ipsa biso ki azo kendo benga la mama na na ndako parce que mama na mutu a expliqué que otaye na nzela ya viol mo isalamaka nde pusengai na kende komona mama yango nani o lisolo et kokana pense na problème nga na zala na yango. Après kokoma na kuna bina kutala c'était la jeune fille. Zaki nzoga sila. Ouazaka jeune fille. À l'époque, le loi commis maman. Ça fait plus de 30 ans chérie. Et c'est comme ça même d'Acosta à Oyebake, je suis son père. Omar. Thérèse, non luka esika na motema na nga nakoka koyamba likambo oyo loba na nga ezwa place te ezozwa esika te pardon na ezozwa esika te na motema na ngai mpo nini oyebi likambo ya bongo basosiaka yango na mutu oyo ofandi na ye mama tala boyeboyeboye nasala eloko mo mpe mosala nzambe alobi na yo na nzela papa motema makasi boye mpo ya nini papa na lukai na bandenge nyoso na lukai na ndenge na nga na tikala mona ete moi tinde bo mona yo za mona te ana mona te ngana na ngana mona te yo za na mona ngana na mona te continue ko lukai zwa ye ndenge o mona koki poza mwana bisubale soko d'accord ça azana problème te pa na ngana sina yamba lokola mwana na ngai na koboya yete lokola soki nini mais na zo on digérer na ko tsona mutu na nga lelo que d'accord ça sera mwana ya mobali na nga biologique et c'est que ça te o mari c'est que ça te et c'est que ça te o mari c'est que ça te na motema na nga ke yo o momenge loko na souffrir na longtemps na libala na ngai nazobota te oza cause mais mona ofinga ngai ya ozofinga ngai lotika pardonne yo te vinanga mobimbi mana mokutu na bima na kende yeba likambo ngai. Maman, non, c'est le problème. J'ai un sérieux problème. J'ai un sérieux problème qui nécessite votre soutien. Mais je vais soutien ça y est. En fait, problème dans un endroit. Nzoka d'Acosta zala mwana wa. Boni mona bato yo ngo jwa yempo yo libote zate Je ne il y a cela 30 ans passés. On est encore trop jeune.
la folie à jeunesse, la folie à puberté, n'arrivant à besoin et l'ennemi Monsimoko, n'abimane par force. Donc, comme je peux dire, on a violé la fille. La fille est Kinda. À mon équipe de sousté. Un jour, la garage presque dans pour Sami tout cas. C'est petit, la costa, ça là, débat, ça là, la pièce à Bélissa. Il est mécanicien. Pourquoi la zone en bon côté, oui. La garage, la zone en bon côté. Il y a la possibilité de foutre la pièce sur la tête. Mon impression que la même me met en prison, non, n'y a pas la bateau pour rien. Ah, quand l'esclave est pas dans l'aïe. Époque coloniale, quoi. Époque coloniale. On a découvert 4 némo. Qualité mon corps, tellement qu'il était aussi trop poli. On a aussi porté, on a tellement bon montant. On a côté de formation sur la côté Sakaye. Et à l'époque, il savait qu'Azo vivait pas à tante naïe. Nous avons bien à tante naïe. Nous avons eu un azar à maman naïe. Maman, n'a pas toi à bouti. La fille, il y a pas quitté du wana mona. Aïe pas qui mais tellement qu'il y a qui n'a dit là il y a brutalité. Il y a qu'on voler, dengue yo vola kaye. Yango wana ngaki mwanangu te. Makambo yetu sama na baituri na babeni na babeni. On a été à mon la malédiction parce que vie à la Costa Nyonso, ils avaient un problème, il y a eu des problèmes, qu'il y a des problèmes. Alors maman mon c'est un porté malheur pour lui. C'est un porté malheur pour elle, a décidé qu'il a représenté qui était mon ami. Et nous avons mené à ça à Sima Mikolo, moi j'ai récupéré la Costa. Et Sima Mikolo da Costa commis les loyaux. Yo Jackie le quoi la bonne. Maman na ye maman vie baluki atikali sur le côté comme malheureuse comme souffrir vraiment d'accord ça a rencontré un jour Nandela quand a rencontré Nandela lui bon atali ta moni là qui a quoi aussi porté c'est comme ça que d'accord ça a aussi plingai na récupérer tante nangai na vandani nandako na a récupéré et pas naïe. C'est comme ça qu'il a récupéré. Et vu ma film mignon sur un nez pour les pas naïe. Tiens bonjour avec quoi vous vérité quoi il sait que il est dans la maman naïe. Alors pendant tout ce temps là Teresa Tobalana soit tu es pas pour mon athée. Il y a un pasteur un bonjour avec Sama Nandela. Ça c'est Teresa. Là dans la cause il y a besoin de la Teresa parce que la salle acte mutana aller là la commune il y a moins baptisé Emily Bofaye kango ya il faut lancer pardon pour se rendre pour se pardon pour que tout banana na kusolana Teresa pour que Teresa quitta la Sainte Teresa pardon na promenio sur Teresa dans le cadre de la case na c'est expliquer qui a oui bien bisaki bona nini oui pour se na Teresa pardon quitta pour que tout qui ne pas si là pour se na si la pardon yo ça m'a moni yo leki nanga mobali oza mabe makasi tala ba pomme yo susinga na mama pa ya Teresa to fini Teresa ya botaka te na forme nyonso tout yo doit promoter la problème na pesi Anderson yimbi kininga raison ya na tonto la maki la koko so moninga ve bijou vezet na Belgique Anderson yimbi la ba leader lava leki keba makamali ba bakotaka te ngana na moto sokota na bi Anderson leki na botaka mais Teresa botaka te
te nzoka yo nde kuza promoteur ba problème tonton la ma regretté bilafa boti ko fina semeki na bino tonton la ma kiala kokoso ala regretta badwi biso mabe mama kati pongo fifi bolili minuse badwi biso mabe na situ bolili fifi bolili ngani pona nini mosa mosi bojila benza bolili afingi bolili afingi mama akamu lava na yeba ki yobongo mama na yeba ki yobongo te fifi bolili ngani njoka ndili kabobena litina na biso moko to bana ndetine ni jesiana na bana zaneno Thérèse omoni limbisa biso. Ah! Quelle humiliance! Quelle humiliance! Elle a humiliance! Quelle humiliance! Bito joyo totolaka. Humiliance! Na yebite. Ah! Njambe likambo yo mpa nini? C'est trop, mon frère. C'est trop. Je ne pouvais pas découvrir mes parents. Na âge na comme na ngope na ba circonstances où ça les mis, c'est trop. Dans la personne qui a violé ma mère il y a 30 ans passés, il y a 30 ans de cela, il y a 30 années qui se sont écoulées, mais rien d'autre que M. Omar. Ce qui implique que M. Omar est d'office mon père biologique. C'est trop. C'est trop, Ernest. Il faut la salanini. Une mère qui m'a renié toute sa vie. Un papa que je découvre, un monsieur bon. À Selinga Malamou, sans pour autant que naza fruit et méchanceté naïe. Est-ce qu'il y a un homme sur terre, il y a un homme sur cette planète où dans la circonstance nangaï, il y a un homme sur cette planète où dans la situation nangaï, il y a quelqu'un, il y a un garçon, c'est trop. Ah Seigneur. Non. Ah Seigneur. La vie m'apprend toujours. Ah Seigneur. Chaque jour, mon vie, ils ont apprendre à mon frère. Il a rappelé à sous Joseph. Nathalie Bénergie, on a gaspillé pendant qu'il a apprendre à maman Sila. Et puis le jour où il sera que c'est ta maman. Nami moni Hermoko na habité, nazala qui n'a raison toté, mais na cause en a raison parce que je supportais pas ta souffrance. Mais aujourd'hui, mon frère, on a eu son, il n'a pas dit bon, tu n'as analysé, na moni ma bé Sila. Na moni ma bé Sila. Et apprendre plutôt, Papa Omar, que ma bête au salaka et qu'on a biso plus tard dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, Papa Omar a dit qu'il y a mon athée. Parce que maman Thérèse, il y a un peu mon frère, ceci là, après, il y a un bilan maté. Qu'on dit que ça m'a sangé à ces moïté. Soit après, il y a un maté. Est-ce que Thérèse a un plan? Donc, si là, ici là, elle t'a formé. A formé pour qu'elle ne se retrouve dans la bino. Si la femme qui a eu un jour, nous a violé. Si la femme qui a eu un jour, papa na yo. Mais ça qui n'a moyen de, a eu peut-être que moyen de yo. Mais comportement ici, la caractère ici, la aidé yo. Il y a 30 ans passés. Mon frère, là, on a rappelé l'histoire à Joseph. Joseph, il faut qu'il il faut qu'il il faudra qu'il moi si il y a roi. À cause de Joseph Makamou, il faut qu'il y Joseph na kati prison de valeur na ye et que yebana. Donc, quand on a place dans ça, il y a un garage pour ne le pas monter ma coloté. Promoteur nani dati, promotrice, on a conseillé ma kabudati. Allez, la place où donc vous avez canal nyon sur la mais wapi nanda où y a pas pour abotayo. Ah, tu as qui na condition un viol. Mais c'est ton père. D'Acosta. Au mi benga orphelin il y a
30 ans. Yo n'est pas encore orphelin. Mais aujourd'hui, tu n'as pas forcé. Au sali et l'autre côté au génété. On s'est retrouvé dans ma boko ya papa na yo na maman na yo. Tu dois pardonner si. Avec tout ce qu'elle a vécu comme histoire, après viol wana. A souffrir qui non, a souffrir. Si elle a dit bana monsieur là qui est mouki, toi tu avais moi pour te soutenir. Si la zaki na nani, maman on a y a pas ça zaki na nani. Mouté mon espoir na ya souka. Na ba dérangement na yo yeba te ne ba boma ne ba sala accident kufa. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a protégé, frère. Isaac Azarte. Isaac Azarte. Papa au mari. Aïbisa un jour au sein moi si on a pardonné au bout. Yo c'est la seule personne à reconvaincre maman Sila. Pour limisa papa au mari. Acosta, mon frère, ceux qui te le connaissent, maman, sont là, papa. Donc, Nakati, na mon issue, c'est leur retenir si la rigueur. Parce que eux, c'est important, maman, ils ont raison ou tort, ils ont la solution. Au moins, peu importe ce grandeur à l'icam. Ceux qui te condamnent un tel, te condamnent Kingandi, et que des bisons et l'autre. Mais ce qui te trouvé solution, et que des bisous, na rotonga famille sika ya malamu. Oyo, yo vivre, oyo vivre pendant 30 ans. Okolinga mwana wa vivre en côté. So olinga côté, protège ta famille. Maman Sila n'était pas protégée. Elle était mal encadrée. S'il te plaît mon frère. Trouve une place, avec tout mon cœur. Trouve une place dans mon thème, et maman Sila. Il y a comprendre que oh, nous sommes salés, pour ramener, on a raison. Le pardon est une puissance qui libère, maman Thérèse. Je comprends bien Kanda na yo, en tout cas, on a comprendre Kanda Ozanango, Ozana réseau. Tu as toutes les raisons du monde. Maman Thérèse, on te sert tes raisons en plateau d'argent. Mais maman, talana no penza liboso na yo. Bolamu na yo na mobali na yo ezo dépendre na pardon o esengeli esenga me pa ya mama Sila. Tala bolamu ya mobali na yo o utine musika. C'est pas aujourd'hui que tu vas abandonner ton mari. Ozala mwasi oyo animal le meilleur et le pur. Pas si ezalaka mabe. Omar ayeba na ye. Ayeba na ye ndenge Thérèse abotaka te boy depuis to balana. Papa Richard, avant na motema maman na ye na ya ne baka kofinga ngai. Ke na botaka te. Nzoka nyonso lisumu ya ki voyo mwana sana ki bomwana. Malembe tesi. Kambo nyonso e ya ka sina koni na botaka ngape. Pardon, obota te koni. Yo koti na menopause. Okoti na menopause. Okoti na menopause te. Yo limbisa pardon likambe Jacob muto njete. Moningai azaka shosho na rayon mais oyo ko makambo sere makambo ya vie ya batu. Soki na bande koloba na bande koloba ngo pas pour rien parce que nous t'as toujours intérêt na bino. Ngana kana idena tila da Costa poison hein. Mais nzoka ne quelque part na bota nditi longi nanga nditi nzoto na ngai nditi ndona mona bina ke oui nzoka mwana na biso. Mais lokola au moins zo reconnaître que face nga bolimbisimo quelconque pour bino bozala. Parce que Omar mta violaki. Omar mta kotisa nga boy nga. Benenga za ko finga ma Thérèse. Papa na message na ngo papa so lini Thérèse nga na za anza mieux placé. Yo ka na fils que pesa ngai ngamona ke na senga no pardon. Yemo coupable. Tenga o man tu as presque le fils que na na kiti na comité kuna bien. Ya mbaro ni no jo beta kawana. Lo ba ngai baro ni wana yo makanisi na yo beba pisa yo mbongo wana te pisa baro ojo aboro bongo te. Esengeli mosi
na mobali na ye batelemi bakei te na libota mais bango bayoki soni mpo likambo wana obenda mayele nanga mosika donc omaka yebani ekila kosa mwana yango ayaki na ye mais oui ayaki na mwana na ye oyebaki noki ya mwana yo omontenga ku oye na mwana na opongala bokola ye ateresa te ayebaki mama ayebaki oui tozoke bona dakosa dofa naiki okwa mwa mosala mama boyebi yango ye ayaki awa donc yo oyelinga mwana na yo okotala ndako okocola nga nde nabotaka te atata yo moko nde oza na biviola oviola pesa mboka nyonso tu nyonso te likambo soki esami moko patangondo na nkombo na ye kotea makambo nyonso te osanganya wana kitoko te asali mabe tobongisa ndima to pa mwasi na yo yebaka ke mwana wana zaya oyebaki mama omani tala ngai na miso nayebaki te mama yayebaki te likambo nini wana kitisa babe motema melama ya bandaka na sepela na Thérèse bandaka Thérèse na sepela ne bandaka la mosa komikitsa mosa mabondeli mosa komikitsa et pour asa tout très douce osoma yo osana tort ndeko mosa mabe mais bolinga ne fiske so popesi nga ne fiske nga na kana sene mini bolimbisi esi na oto nga lesha santo na ye wana bajobo ya nano boni boyemba bajobo ngisa yo yeke yango ya nini yeke ko jote ya kabato ya nini mama yo sana no makambo yo si sango te yake iye moko bapoyi tango bakomona yo mosi na tali sale bino na bino basi mama mona ngai moninga mama na kititi na mamoti okomona masi la wana akokitela motema na mwanda mboboza nango na maboko bosei nini bopisi ye mpe tango akomona bongo akitisi motema njamba alikolo pa kosa nini afungoli makambo nyonso likambo ekosila te yoko do ademi te yo zande ekomba oze ekomba te kasi makambo na ye malédiction na ye moto ekitelaka ya ebroke matisse et puis bino bozi mwana bino akombe héritier na bino lenga na charge na bino bozi mwana bino na charge na bino na kota mandi komi benda nzoto mona ngombe maye d'accord ça ya na ye leki kokola na yo na leluna la radio soko ngai na lobite lelo yo ngai na yo tozola elungi na elungi mpo ngai na yo lisolo ezaka ya boite obeyeke oyebi utabo mwana tangu bozaki kokola kasoko na juite na lobi yo vandawa ngai na vandawa wana te tori ya me soko na lobi la radio na tambula na yo nja potala nanu mona wana oyo omale hajui mona na ye wana mbula tukumisa trata da costa 30 sika petit na mpate adim azaki na 17 yosika okomi na boni sekate soko na lupuna tia ba inongo na yo na komona MC Tangala za mona moke kasi ba Félicien yoko wana inongo na yo kasi lokolo za njoto mikojo bimarokola zena lava jaba mo ina yo na kuchi melande ma ya mpio mpobo komi ba responsable lava makambo yo tosaka lero le juta nango ezaka na kimokolo yango braise bula rubi lande kita rendez-vous na kitata tamoni oya omaiti azaki kotambola kanjoka akendaka kovole mona bato adukura yejemi mona bato yewana abotaka makamba ngo lokola kangelaka yenkanda yango wana moyajwa mosi na yajwa libota ezalete kasi talero nzamba atikaka ba ona yete mpona nini ngai maborongo na se na mona melule tenene ngai na mama Esther ngoi mosoko be mabondeli natikaka mabondeli ya mona mete njambe na nga saili ngai mpo natambolaki nakobanga njambe yango moni na boti bino mibale obe na tata na bino moko na sali bomo ya yeke te yo ndengo za wana bisiko jo tambolaka na melaki na ba masa na liaki na ba masa mwena ye bana ngai kambo ye koyera ya lobi na koyeba te tumpo so tia ya make ito do jira ke kola na yebite lava lungola lokani wana yako butaka likolo yona te so be ko butaka te si wana azeni elete ele utaki wapi na makolo na biso na omali yango wana toluka kuchi na ye kimia luka kimia na moto nyoso petala ma liboso na njambe tibina na njambe ejo ya na boyi na jo pekisa yo be
tika komatamata kofinga te jwa apeti na lokola apeti na jwa mosi wana lokola mosi apeti na mpe mosi na ya bukilo na yo mpo yo oza grand ye aza apeti oyo nalingaki naloba na yo yango wana jongisa lokani na yo esika moko na ngai moko mpe tosa ngai osisi tika koliaka bambongo ya bato osilisi nasilisi te bon mama d'abord merci mpona bolingo olakisi mpai nanga mwana yo ndenge ovatinga mwana opesanga toli mama nakanisi kofinga teresa tobanda okende biso mibale na yo toli opesinga ezongela mpe yo mpona makambo ya omari mpona makambo etali mwana ndenge zeme soki asalaki nini soki asala nde makambo nyonso oyo obetelinga lisolo awa mama nakanisi ngai nde navandi awa ata otuni prince ya weli miser verchat zone ena kata oston mobali ya bato ya mavala otuni awo biso kende ntongo tosaka na ye ngai natikala jamais kolinga sheri natikala jamais koviole tala soki moto alinga sheri te akoviole ndenge ngai naka na mwasi te ngai soko olingo oyebake na viola soko olingo oyeba pelake na ngai na viole na mokili oyo tuna biere na viola biere na forme nyonso et puis biere ne sika ofundanga te mpona violaka nde biere nga biere nde soko tie biere mpe koyeba kozobaka nde na biere soko olingo oyeba kozobaka nde eza biere nde koyeba te no mwana aza zoba mpe eza mayele na biere nakoyisaka bakazie natelema na bar natelemi boye batemba kazie mo natelemi molai nanga na bi tia bakisa omona nde baya na nga wati yo mo nde bayanga basimilo kosimila nakena mwasi wapi nakena mwasi wapi toli opesi na ezongela mpe yo po ofingaka mpe kasi ngai nabandaki kolanda be yo mama tokende nana boyo ozosomba nyangai ozosomba ngai yango wana nazo akende te toli ya nini toli ya nini tamono mama tokende yango beveri njuza azalaki kolobaka mama kolanda lava te mama tokende mpe olobi te ngai na yo tolaka Maman, je dois dorénavant t'appeler comme ça. Parce que nakoki kozala na mama mosusu te. Mpona ye na mokili navandi 9 mois na libumu na yo oyo olie nga na lie. C'est vrai que yo kanisaki ke olingi nga te, alors qu'en réalité olinga ino ngai. Na yo kaka basi msusu aboti apres kobota kufi. Donc obota eza risque oyo mwasi andimaka. Ata kolobaki bona avorté. Bon, à la fin des comptes obota yenga kaka. Atako au maltraitaki ngai pendant tout ce temps au nazaki na kata ndako nao, mais il fallait qu'on boive libanda, mais au boko linga kana ndako nao opesa ngai ya kolia opesa ngai ya komela opesa kinga sika ya kolala atako nazaki kolala na ba conditions malamu te, mais obomba kingai quand même je ne passais pas la nuit à la belle étoile. En un mot, tu m'as aimé à ta manière. Nzamba komaki histoire na biso boy mama. De cette façon, naoya koyeba koza tata mwasi nanga te tuer ma mère. De cette façon, naoya ko découvrir qui est mon père. Personne d'autre que cette personne qui m'a encadré sans pour autant yebake aza ko encadrer moi naye. Alors maman, face à toute cette situation, o nzamba komaki yango na ndenge na ye na biki na ye na mayele na ye. Qu'est-ce que nous pouvons, nous humains que nous sommes, faire? Je crois que c'est de trouver bisika la motema na biso pour tout limbisana. Maman, le pardon est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes maman, au libéré ka moto ozaki na ekandate, mais au mi libéré pe yomoko. Regarde tout le mal que tu as fait à moi, ton fils aîné.
Tout ça parce que tu étais en colère contre quelqu'un. Na longwe sujet à l'ipamboli, na commis sujet à malédiction pour toi, ma mère. Tout ça parce que tu avais la colère de quelqu'un dans ton cœur. Ngaï, ton fils, pour tout le mal que tu m'as fait, je t'ai pardonné. Aujourd'hui, je t'aime comme ma mère. Je t'aime beaucoup, maman. Maman. Je n'ai jamais souhaité ça. Je sais. Je sais. Mon qu'il peut condamner, il faut et battre pas si au moins si à comment on a celui va violer ce qui a souffrir le quoi yo maman. Tu pouvais même me poignarder. Au gars ko boire ngata na kala mona le kana ba mayambula. Je te demande une seule chose. Maman limbisa au mari. Maman sou pardonner était. A mon essai mon avis n'a été. Azana posa bota. Azana foyer lelo maman. Et pour na mabe oya salakio, le Seigneur l'a demandé, l'a ordonné de te chercher, de chercher ton pardon. Pourquoi Kimia? Maman, il est temps de nous pardonner les uns aux autres. Limbisaï, maman. Limbisaï. Voilà et l'autre qui la famille Oyone, Yangoyo. C'est ça. Boketo amboyo. Mama pasa. Boketo amboyo. Yes, mama pasa. Wala grana bango za mwana mobali. Ye type mobali. Banjere kete. Mama basa. Wana soka babota minga imoko. Boketo amboyo nyango kanga oyo suto embela o. Ona una goyo na akala oyo. Bobo bina mo mama ma peko ta mama bina. Je crois que oncle, je te dis non. Oui. Tout ça est délicat. Bon, nga idée na ça ngo yango. Parce que ezali fête pour na bana biso nde ba koyela. Et sengeli to yebisa na babi Oasis na Dubai na ideal service na ye. Que ba organiser le comment soit madame pona bana biso nde ba so botama. Est-ce que mabena ngeza? Babi Oasis na ideal service na ye. A organiser le comment pona bana biso nde ba so botama. Mabeza sika mini. Non, mabeza te mais ce qu'on organise après naissance na bango ça va. Parce que on fait déjà. Bongo yo ko bota ben awa. Bah oui, hein, bota qualité. Tu es bota en Afrique du Sud. Pas. Dari là. Oh, Betty. Betty. Oye. C'est bon. To yakabo dari yako tu. Le wapi na yeye là. Faut ça non to ni mané ensemble. Ils ont comme famille. Bon ba lobi ni pendant tes. Là tindinga po makamutu déjà les après pour la réception ya bana na biso bazwa kalite. Oui, à Tindinga Zobino. C'est parti. Mais on peut partir. On a déjà tout est prêt. C'est mérité. Bobanera. Ndonga ilonga dali banda. Yaka. Na oniko binuka o. Dati. Kubena. Sabe ni ko akamo stigo. Ah, ata moda kosa. Ça, on stressé.
Oyo Salinya. Ah, Seigneur. Ça comme moi. Ah, Dati. Ah, c'est pas possible. C'est bon, merci. C'est là, ça va sous la rage. Il va me balayer. Il va me balayer. Et là, Beka. Comme ça, d'autres bien aussi au coucher, ma table la mine. C'est là. Fâché. Toi, tu es dans la scène, tu as des fous. Ok. Toi, tu es dans après, tu es dans la caméra. Donc, tu as besoin de papa. Mais c'est déjà que on a montré le tableau où on l'a vu, on l'a vu, on l'a pas qu'à soit d'Ati, nous savons. Et oui. On tourne. Action. Maman, t'entends moi aussi. Il m'a assisté déjà au ça pour la cuisine. Mais est-ce que savon liquide doit essayer? Non, c'est. Oh, on peut t'aider voir. C'est là. Il y a un petit qui dit ça. Ah. Savon liquide. Comment Daryl? Daryl, hein? Daryl. Voilà, on a posé le coup. Ils ont dit que vous avez une planète P. Deux fois, ils ont dit que vous avez sous. C'est très important. Bon, on est leader. Acha senga na yimu. Ayoka kiti. Yaona bengi mino kwa to ça. C'est ça. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino ba cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité ba tampons, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau, pour ça il a un sérum nango sous forme de masque, tout ça l'industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, bouton, mapalata, et puis qu'on sait un sérum naïe où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous on a d'ici gel douche, tous on a grand format, na petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot.
Tous a d'ici cheveux. Oyo ezokolisa suki ba cheveux abîmés ba suki oyo ezokata na pamba ba suki eza na ba teinte ezobongisa ngo ezo retarder repousse ya ba cheveux blancs kosalela ngo na huile nango na bain d'huile. Toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya ba cosmétique nyonso. Toza pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, toza na pommade Diazolex oyo ezali pommade antidouleur, ezo traiter toute forme de douleur, même ba douleur rhumatismale, ba makoloko vimba, ezo traiter yango. Toza na crème Borex oyo eza uniquement pour na ba papa, ezo rallonger système ya ba papa et puis ezo agrandir yango. Toza na Diazostimule oyo ezali produit na biso ezo traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, ba dysfonctionnement érectile, ba faiblesse sexuelle en général et pas basi ezo traiter frigidité, eza sous forme ya comprimé. Toza na Zingenalis oyo présenté sous deux formes, comprimé à sucer na suppositoire oyo ezo traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externes. Toza na Meamycine oyo ezo traiter ba levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça la crème Meamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali surtout, ils ont là ta sapatou, maladie loto, Meamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça la allium y a traité toute forme, il y a hypertension, a normalisé tension na yo, ce qui tension est mataga, a quitté si a normalisé, ce qui quitte à mater si a normalisé, et ça à partir à aïe. Tout ça la menga, oyo, et ça produit moko anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine nango, menga azo remonté bango, et ça tonifiant pe, et ça plus sa makasi énergie dans zoto. Voilà, eza gamme ya ba produits CRMTA, laboratoire où eza pour travailler essentiellement dans ba phytomédicaments, dans ba plantes médicinales. Donc nyonso tozo produit au monde liboso na bino et ça mis à partir ya ba nzete ya mboka na biso Congo. À part ba kisi oyo na siko tangela bino, toza na ba maladie musu auto traitera pe, auto sala to benga ba préparation personnalisée. D'être dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation mon corps et permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout dans la qui si on peut se rappeler, bateau bazon pour robota, voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na Libanda tous en plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà ça ba numéro à contact na biso ba ndeko ba kobenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba tene tondante o esala ke muntu abima ba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini o grosse solution à problème na yo. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Je l'aime beaucoup.
nalingi ya mbuto cham poto kobina penza. Ah, soko bina nanga beteles maboko. Yamboto bina, j'aimerais appeler un frère. Toyemba peka nzembu moko toyemba na ye na album Oeleki. Le frère Kelly Nazem, pendant qu'il monte. Ce frère, c'est un bon frère. Je l'aime beaucoup. Ce frère a outi musika. Je me souviens, jour nzamba ebisinga, il faut lobana mutumo ke nzamba lingaka ye. Nzamba no lobana nani. Ça faisait 1 mois que Dieu me parlait. Il faut lobana mutumo ke nzamba lingaka ye. Et ce frère, azaï mission mukili. Nakuta na comme par hasard. Basou qui battrait ça. Teinture na mutu. Je lui ai dit, mon frère, Jésus t'aime. Et aujourd'hui, ce frère a un groupe. Ngakutu non na même pas musicien na matalité. Ce frère a aussi na musicien na Brésil. Azongi na bango. Un grand serviteur de Dieu. Yango ko néglige la langage en Zambété. Si follow bana mutumo ke nzamba linge pa bongo la mutema fele parce que ebelo ni tozo créer na vie na ye. Et ces chansons ça parmi banzembo to yemba na etanga bongo la mutema sika na 2005 na ye. Na mutema nanga mobimba na kota lela yo atako minyoko pepasi na ye biseo atako mokili bibi na ko bangate boyonde zambe nanga ongana ye
Bonsambe. Yemba nangai. Namoni mosu sutena ko dalila. Ona pasi pasi minyo kuna bomo inanga. Bongai ko dalila seyo. Na ye na mikumba nanga nyonso. Merci mon frère. Il y a beaucoup de matobi de la Zambie, beaucoup de gens remercier quand même pas. Voilà. Sans Jésus, je suis rien. Aussi quand Zambie, on a le mbisi libanda ibale. Les gens ont pas échoué dans la relation à Bango parce que Bachaki est sur la cima. Babandika en relation Bango sans Jésus. Les gens ont faire échouer, c'est parce que Jésus a été dans la cima. Tu vas dire que tu peux dire Jésus. Apprendre à donner son petit sens du bosso. Tu as su du bosso, on va me le saluer. Tu as su du bosso, on va me le saluer. La coco kate. Yes, ça vient. Ah, bololo, 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 bololo. Ozamalili, ozamalili, ozamalili. Ah. Yaya telema. Kota. Makambo nanga ye. Kota. Yaya telema. Kota. Makambo nanga ye. Kota. Oko libanda na yo. Na koko kate. Libanda na yo. Na ko vivre te. Libanda na yo. Na kozala te. Libanda na yo. Na ko bika te. Mokonzi umela. 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 Umela Elohim. Umela. Umela. Oh yes. Oh yo. Yaya kota likambango. Yaya kote langayo. Nasolo baboy. Nasolo baboy. Dose. Ah. Dose. Nakoko kate we. Kozala musika na yo. Yemba na ngai nakoko kate. Nakoko kate we. Kozala musika na yo. Yaya kota likambango. Yaya kote langayo. Yoka. Eza makambo mususu koki parango te parce que na désert mobeko zaleka moko so nyoka suyo otali ekulusu. Mais tant que tu persistes à côté là ba problème na yo, tu mourras. Le amen. Ah. Ah, yoka. Ba onyo so
baswamaki na nyoka batalaki pota na bango te mpo mobeko ezalaki se moko ya kotala nyoka motako lolenge moko na likambo na ngai natala likambo na nga te natali se kuna Golgota epai lobi kwekouta Yesu Sois bien, le bamen. Tango masange sila bango basoso la motu ya na yo. Babanda ki feti na bango, bachaki yo bebeni. Tango kota likambwango, masanga kitoko ye uti wapi ezalaki maloba na bango, basoso la motu ya na yo Yesu. Alléluia, 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 Alléluia. Yes, ça bien. Yoka. Alléluia, 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 Alléluia. Yaya telema, kota, makambo nanga ye kota. Yaya telema, kota, makambo nanga ye kota. Koko libanda na yo, na koko kate. Libanda na yo, na kovivre te. Libanda na yo, na kozala te. Libanda na yo, na kobika te. Mokoti umela, 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 umela Elohim, umela, umela. Yoka, yoka. Yesu aza bien. Est-ce que nakoyoka mololo a bien? Merci. Natangi na makomi na yo ya yoloba nanga bonye. Soki nga nazotonga te, motongi azotonga na pamba. Naboyi kotonga nga moko yaya natonga na yo. Yaya zala liboso ngana ya moto asuka Yesu ambassade ya France na kati ya Congo eza France. Ambassade ya France na Congo eza France. Mutu azobika na Congo soki aza français elongoli eki français na ye te. Lokola yo eza citoyen ya lola okovivre na bacondition ya lola. Mutu abangisa yo te. Tala 40 ans na esobe elambe ebeba te bazanga mai te. C'est Dieu là émerveillé. Il va pourvoir pour toi. Dans la situation économique en Moka et qu'on influence rien à vie na yo. Parce que tu as Dieu. La Bible dit même si la terre est bouleversée, nous ne sommes sans crainte. Ata dollar et matinga na bangate parce que nazana Yesu. 40 ans na kate sobi bazangaki elokote. Elamba na bango ebeba te bazangaki yoka yaya mokili crise économique bato nyonso bazolela na dépendre na mokili te na dépendre kuna na lola Yesu Yesu aza bien yaya kota likambango yaya kote langa yo yaya
na yo nakokoka te libanda na yo nakobika te libanda na yo nakozala te libanda na yo nakozala te okotiumela betela Yesu maboko mokonzi aumela. Merci maman Yvette, merci. Je salue ma maman qui est dans la salle, maman Sylvie, je la salue. Dieu est merveilleux.